ndeko Malonda ami longola ye moko mboko eza ya tata na ite eza ni ya mama na ye. Et surtout l'injonction mingi sokota les autres mingi na kingakati et autres mingi kingakati to boy bato FCC na institution wana Matata Ponyo azali na dossier ya Bukanga Lonzo. Matata Ponyo azali na makambo ya campagne agricole. Oyo mosolo ya mboka e bulungana lelo ti lelo mutayeba kisiki kendaka te mama. Ce qui est très grave. Na likambo ya Bukanga Lonzo RDC asambaki na justice na France a échoué. Tozana mande ya 20 millions de dollars. Tata na kombo penguya na yo na sengi lipamboli ya ngeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu kleboa.com. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'excellence Kleboa.com. Grand merci à tous nos abonnés et je tiens également à vous remercier pour votre choix dans notre chaîne d'excellence Kleboa.com. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio Garçon Slim. Grand merci également à My Lady Boss Chumangaya. Pourquoi pas à Tonton Banda, l'homme invisible de la nation. Grand merci à tous nos abonnés et je tiens également à remercier Tonton Chez Chilombo, mon agent Francis Sankoumou. Grand merci à vous. Voilà mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec monsieur Lapsé Wasenga, membre du Zaïre. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. Bonjour monsieur Lapsé. Oui, bonjour madame. Salutations à tous nos internautes. Bato nyonso baroza Ibaku ya Rolanda yo pesa bango mbote. Na pesi mbote na baimboka nyonso, na pesi mbote na bakongoleli nyonso bazala wa na kati ya RDC, bazala na libanda ya mboka na pesi bango mbote, bazala na kimia na ebike makanisi na bango za komata makasi na situation oyo mboka ezali ko traverser mais likambo nyonso na sengi na bango bazala na kimia ezala na solution nango. Voilà, merci beaucoup monsieur Lapsé. 60 ans de l'indépendance déjà. Kasavubu, héros national. Mais Tozela qui peut tomber à Mobutu, il peut pas bien héros national, mais jusque-là, non, mais salamité, pendant qu'il a vécu 32 ans dans notre pays. Mais toujours comprendre, était à Tika Congolais n'a pas stress, Tony. Au moni, maman nangai, ce qui n'a le bien ebisao, likambo ya maréchal Mobutu. Kobanda 1990 oya démocratisaki mboko andimaki démocratie kota na mboko, c'est-à-dire bokonze ko uta na peuple pe kozala toujours na makanisi ya peuple ti lelo bato balobaka likambo ya maréchal en un seul mot na oyo babenga rango avec beaucoup de préjugés et beaucoup de complexes. Les maréchal Mobutu azali acteur majeur ya makambu nyonso esalami na mboka na biso. Mais au moni c'est d'une manière biaisée, au moni bato bazalaka toujours koloba makambo na cadre moko ya kozwa toujours ba parti pris, mais le maréchal Mobutu n'a pas vraiment besoin d'un héros national. Il est au-delà de la héros national. Parce que sur total makambo nyonso zo le kanambo kanabiso lelo, vous allez comprendre que Batonyo soba comme na makanisi na bango pa maréchal Mobutu. Na ebike o balbana na lokota français à la lisière ya lisolo na biso na koyebisa yo boni bato baza ko kanisa maréchal Mobutu. Mais toujours comprendre té qu'est-ce qui se passe? Ma président va garder haine contre famille Mobutu ou quoi? Non, si le président soki ba konzi ya mboka baza ko lekana moto ya mboka ba garder haine na famille ya maréchal Mobutu, c'est juste que ngonga mosusu soki ba kosala likambo ya bongo ezali likambo malamu te, mais soki totali politique ndenge zo salama azali toujours point de référence ya ba imboka eno ya ba politique. Soki na lobina zongi sawana ba benga kana kota ali fala c'est historicité. Na 1997 lingomba ya bato moko babengi bango afidèle bazwaki manduki balobi baye ko benga na maréchal azali dictateur. To monaki wana ndeko Laurent Désiré Kabila
na etuluko ya bato na ye bazalaki na nsima baye basili minduki ti tokomaki le 17 mai maréchal Mobutu akei mais kino na moi ya lelo moto moko te azokoka koyebisa biso nini baekabila bayaki kosala na fidèle na bango nini oyo maréchal Mobutu asalaki nini vraiment eza kopesa baimboka posa na kati ya lolenge ya makambo ndenge esalamaki. En un seul mot vous allez comprendre que oyo afidèle ayaki kosala na mboka oyo c'est ce qu'on appelle en français la duperie. Kobulunganisa bato maele kobulunganisa bato lolenge nini bakoki kokanisa kolinga koyebisa bato likambo na ndenge ya solote, c'est-à-dire mensonge moko monté de toutes pièces ya koluka ko diaboliser la personnage du grand maréchal Mobutu. Aujourd'hui, après son départ, la constatation est amère et les gens se réfèrent toujours du maréchal Mobutu parce que mama soki na lobina ebisa makambo maréchal asali na mboko yo bato ebele bakotika monoko libanda baoyo balingaka koyeba penza likambo yango te malgré afidèle na etuluko ya bato na ye bayaki koloba makambo mosusu. Qu'est-ce que le maréchal a fait dans ce pays? En 1960, après l'indépendance, baï politique, c'est-à-dire ceux qui font la politique, les acteurs politiques, batiaki mboka na mobulu moko kozala nango makanisité. Mais un digne fils du pays à la personne du maréchal Mobutu s'est réveillé. Alors le lengo bino bozo kumba mboko bozo kansake mboko ezali ya bino ba politicien. Bozala kimia biso toza ko contrôler makambo kino tokozongisela bino nango. Omonaki maréchal Mobutu tango salaki loko wana mboke mikaki kozonga mpe na aliment. Là nous allons vers 1961. Mais le col baï politique kaka pe lolenge zongi lelo balingi toujours intérêt na bango privé et égoïste et à caractère tribal teinté de militantisme baye kozongi sa susu bato na mosa la lolenge ya likambo wana. Là nous sommes en 1965. Le maréchal Mobutu qui a sacrifié sa jeunesse se prenait toujours pour les sentinelles yamboka mutabandai ko kengela oyo bande ko na biso batemele je vais benga gali nongi ya mosenzeli azalaki on a pona ko kengela mboko to komi na 1965 il a compris que la même situation refait encore surface. Ndomoni avant ça qui baï politique nase a zumboka oyo a diriger ango na bomoko na bolingo. La dictature. Non, la dictature ce n'est qu'un mot. Mais ce qui balobi mota dirigé qui mboka yo na bomoko, ça vaut plus que le mot dictature, c'est-à-dire d'alinité. Ce qui balobi moto a dirigé qui mboka yo, ça qui atala ke o azande konanga yo azata tamo sinanga wa ene ekolo nanga moko, ça vaut plus que les mots. Et parlons de la dictature, revenons un peu d'abord dans ça. Les gens parlent toujours de la dictature, mais la dictature ce n'est qu'un mot. Le col à l'élo, to comme la démocratie. Mais tout comme la démocratie ndengenini, c'est après avoir que le monde ezalaki na ba phénomène ya ko diriger ebele, c'est-à-dire lolenge ya ko kambaka bamboka ebele. Vous l'appelez dictature aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans un contexte démocratique. Mais bozobo sanake c'est le même dictateur le 24 avril a démocratisé Kimboko ya lobby. A sali d'abord tourner à cause de désigrata ya mboka mobimba o ngana benga un référendum du phénomène maréchal Mobutu. Si aeko lobaki alobi non ndenge zali awa moi je prends congé d'un père. Mais les gens se sont manqués de lui. Nous on croyait peut-être que après wana bao babandaki ko bundisa ye tokomona na ngambo batata Etienne Tshisekedi na lingomba ya bato na ye bakokaki ko zwape mboko parce que constitution et aliénaki maréchal Mobutu na un père lokola moto ko diriger mboko mais il avait déjà pris congé. Tolinga tout le monde en opposition à l'époque il s'organisait ba diriger pe mboka oyo ba kamba ngo pe ba yangela ngona lolenge elongo bani mais constat ezalaki amer o balobi na lingala bololo koleka Congo bololo babandaki kaka ko bunda bunda ko yenga ainsi de suite. À la fin du compte maréchal a Monique a dit non oyo nazolinga na tika mboka na o babenga na français à pilotage automatique nde azongela ki lisusu ngwende akambili susu mboka. Mais tout le monde a kiké. Na libanda, badongola misu. Le kola ba sepela ki na kozonga na yeli susute. Ba sangani, ba kozwa ndeko na ye. Kabila ba kochia ye liboso pona koya ko benga na ye. Mais maman, soki tolobi to salo ba benga na français bilan. Tiko kenda maréchal Mobutu. Ti lelo. Et ce bato bazane loko ba ko apprendre biso.
bazane loko bakoki ko apprendre bisote. Nous les membres du regroupement politique Isaïe, nous avons un leader au nom de Mobutu Nzanga Ngbangawe et nous avons notre président qui est Mobutu Giala Kassa Albert Philippe. Mais ezali constant moko ya bololo ya komona ke ti maréchal Mobutu akenda ti lelo mboka ezali na oyo bakino babengaka mbutu en permanence. Okoyoka kuna bao wana eloko bazo senge ibanite. Okoyoka kuna o armée moko ya bato bazali nzinga na biso bakoti na mboka. Lokola lelo mama. Tozali na ba armée sambo oyo babengi na kota français 7 armées étrangères. Baye ba occuper mboka na biso. Ba occuper mboka na biso comment? Alors qu'on nous dit que non, il y avait des dirigeants après le maréchal Mobutu. Et c'est ce que nous ne contestons pas. Mais c'est les dirigeants qui viennent savoir. Je dis automatiquement non. Aucun dirigeant n'a une vision de la maréchal Mobutu. Pour la petite histoire, maman, bato ebele babanda ko ya ko singa bokonzi na mboko yo. Na ko kendo no musika te soko ke na ngambo okuta Denis Sassou Nguesso. Abandaki ko ya ko tungisa maréchal Mobutu mikolo nyos. Mutabandaki ko yamba ezalaki conseiller spécial en matière de sécurité Honoré Ngbanda. Lelo za mukonzi kuna. Soko tali makambo elekaki na ba Rwanda, il y avait un monsieur Abiyarimana. Bato wana nyonso bazalaki nzinga na Afrique ou dans l'Afrique centrale précisément. Bazalaki lokola ba poulet à maréchal, c'est-à-dire babandaki ko zo maréchal lokola modèle na bango. Même bato wana lelo soki ba okike lolenge obiso to critique ka maréchal, lolenge obiso balobaka na français to diaboliser kai. Bino kanisi ba sepelaka te parce que tala lelo mboka ndenge komi. Nzala kutu to kolobate. Ba opito amalonga to zakana ngote. Armée ou loko ezali service loyal ya ko défendre intégrité territoire ya mboka. Wana kutu to kobeta li solote. Poto zomona ezana opération moko babinga ngo DDR. Oyo bato ba ko wuta na nzela ba dongolo miso, c'est-à-dire ba groupe armé baza ko pesa bango ndingisa bakota na armée loyale. Tous ces gens-là baza ko constituer conglomérat bato moko ba mimboka na biso na mbutu. Et à l'époque du maréchal biloko wana salamakite. Mama soki na lobina kanisa oli kambo moko na sali lelo na tongo okokamwa. Likamoni na sali lelo na tongo. Na bandaki kolanda information na RFI Radio France Internationale. Nalandi monsieur oyo bazako bengaye Tabore Jean Bernard. Azako critiquer maréchal na ndenge moko ya mabe. Azali secrétaire adjoint ya MPC. Parti ya président Idriss Déby. Mais webi na occupation lelo na motema. Na komi na Twitter na na compte Facebook na na ba compte nyonso na na réseaux sociaux na échange kana bato. Na yebisi monsieur Jean Bernard Tabore. Le 6 octobre l'an 1883, maréchal Mobutu asungaki République ya Tchad. Na mbela ya ndeko na ye Isenabri. Pona nini armée moko utaki na Libye et yaki ko beta masoso na bengani ba lokwa bazaki na makasite. Ba yeba ke sika ba ko se référer te ba tamboli mokili mobimba batali ba bi a nguya ya solo ezalika kana Zaïre. Ya sengaki na maréchal apesa eba soda, maréchal apesa ki 2700 commandos bakendaki ko benga na rébellion wana et rébellion wana esale nini esukaki na nzela ti après 7 ans de baki ko benga na Idriss Déby. Et ti après 7 ans pardon baki ko benga na Hissène Habré pour Idriss Déby lelo akota na pouvoir na complicité ya ba français. Soki na pesi illustration wana ezalini ezalika kana ko yebisa ba imboka ke maréchal Mobutu c'est un esprit oyo azali sel na égrégore na ndenge biso bato ya philosophie to bengaka azali esika moko na molimo oyo ye moko kaka azali po oyo asali na mboka oyo afidèle ayaki ameki kolongolango na banza esimbite. Pour preuve lelo soko tamboli na nzelo kokutana ndako nyonso moto nyonso za na flambeau ya drapeau ya Zaïre, bendele ya moto oyo ya maréchal. Mama okanisi ke ezali phénomène moko kaka ya pamba ngape na tunio mutuna atana zali na ndingisa ko tuno mituna te. Voilà, monsieur Lapse bande ko nyonso bazolanda biso bazana besoin baye basoki Nzanga Mobutu akenda wapi. Le leader Nzanga Mobutu azali na libanda ya mboka.
oyebi azali na ba responsabilité ebele na ba oyo ba imboka bazo senga na ye, c'est-à-dire bandeko na ye ba RD congolais na ba oyo bandeko ya famille na ye biologique bazo senga na ye na ba oyo biso to benga ba relation privée ezo senga na ye na ba relation oyo tata na ye oyo azalaki moto monene na mboka oyo bazo senga na ye et senga ki un peu azala moi libanda. Mais je me pose toujours la question de savoir pourquoi les gens s'entardent toujours tout autour ya koluka koyeba ndeko leader na biso ya Zaï Nzanga Mobutu azali wapi. Na lingina kitisa bango mitema o balobaka na français incessamment le leader Nzanga Mobutu akozala wana mboka. Toko senga na ba journaliste nyonso ba lokota ba desigrata ba information nyonso pa ba imboka toko yamba bango mokolo wana batuna emituna nyonso bazali nango to comprendre que ngonga ya Nzanga Mobutu ngonga ya Zaï esi koki yango mona ba imboka baza kotuna toujours ye mais bobo sanate tozali na responsable na biso permanent awa oyo tilelo bato bazolinga kotuna ete le sénateur Mobutu Diala Kassa Albert Philippe. Il est la psychico à l'entête il y a parti. Nani a sa président parti zo tambola ndenge nini ba projet nini boza nango mais quand peut koyebisa bato bazola. Au moni na tête ya parti tozali na le sénateur Mobutu Diala yende azali président ya parti. Projet na biso ezali kaka moko koyangela mboka d'unité, dans l'amour. Et je peux aller même au-delà dans la loyauté. C'est-à-dire, tout le monde est mono, ce qui va kotia mutu moko ya Kisangani ou muswahili moko na poste ako kende ko Kongolo libota na ye mobimba bangonde bakomi bakolo musalana bazobosana ke mboka oyo tozali na 583 tribus. Nous voulons vivre dans l'unité. Projet oyo Zaïe kozalaka nango mikolo nyonso et tirer subsistance nango et pas un leader incontournable qui est le maréchal Mobutu. Donc ce que bandi ko comprendre jusqu'à ce jour, le mobutisme c'est la seule idéologie pour une nation moderne. Ce que moni la globalisation zo laksanini bazo senga mindele mindo bato motane bato soki alolenge nini ba couleur ni to za la motobo moko poto zo vivre na planète moko. De la même manière maréchal anticipaka déjà idéologie wana ko vivre dans l'unité. C'est-à-dire Motonyo Soazana Zaï qui est la RDC aujourd'hui, aye bake ozala muluba mokongo muswahili muchoko sokinani boye bake tozali bato ya mboka moko. Si tu te retrouves dans notre territoire et tu as des racines dans notre territoire, mais lelo moni obiso benga en français régionalisme, tribalisme, voire même les clanismes et refaire surface les lobato baebi loko akolobate batonyo so bakomi ko kanisa balobi non tango kondo maréchal Mobutu azalaki loko biso to monaki onte yango na koyebisa bato loko moko ke David a dirigé Israël mais makila na ye kaka moto yaki ko diriger Israël comme référence, c'est-à-dire le roi Salomon. Si nous voulons assez que ba makambo wana nyonso tozo lela wezonga l'unité nationale, l'intégrité du territorial, armée loyale, l'amour du prochain, diriger les pays avec loyauté, ça les trahir, il faut toujours un sang du maréchal Mobutu. Oyo wana na ko senga na baimboka a caractère exotérique mystique. Ce que ko consulter monde nyonso passe. Non bato bazolanda ba oluba mais bato ba komo mona Congo ngolo la royaume moko papa diriger atikeli mwana yango na pe Nzanga Mobutu alinga zonga ye pe a diriger papa na ya diriger qui. Non maman omoni ezana adage moko balobaka quand on connaît les saints au plus rien on les honore. Omoni ezana ba makila mususu oyo esengi teke to jijaka ona ndenge wana soki tolobi to kenda ta musika te. Joseph Kabila awa uti kozala président mais bien akitanaki na nani akitanaki na tata na ye. Je me pose toujours la question de savoir et je vous la pose, comment les gens ne s'attardent pas à cette question qu'il y ait un père et il y ait un fils. Pourquoi yango eko koma problème na likambo ya Nzanga Mobutu ou ya Giala Mobutu bango ba diriger mboko te? Non, ezali kaka ke ndenge tozalia au plus de 90 millions d'habitants, motonyo sakoki ko kamba mboka te. Dieu est grand, ayebi ndenge nini atindi bato na lignée na bango. Ezana bato mususu bazali na lignée ya kozala ba musicien. Lokola musicien moko na lingaka e mingi. Je n'ai jamais vu un musicien comme ça.
o azalaki na source ya ba composition moko o so tali lelo réalité nango eza ko faire surface lelo. Là je parle du fait Franco Luambo Makiadi. Yoko kiko yebisanga lelo ke soki mwana Franco moko akomi musicien ezali kambo ya kokamo ezali kambo ya kokamo te bato koloba bi ezana ba benga na français ADN et outi na tata na bango. De la même manière pour Nzanga Mobutu égale Mobutu soki bako kambaka mboko lobby bon tozolo bango pe lobby te. Pour moi je précise déjà dans l'an 2023 parce que soto tiki mboka ndenge zomono mama na ngai na ebisi yo mboke koti na mobulungano moko kotika kozana makanisite. Voilà, merci beaucoup monsieur Lapse. Toko tana on peut to beta mo masolo ya mboka pour eza actualité ezo dominer. Tomoni Martin Fayulu atiki na eko lobela makamba vérité des urnes pour na bato ba yibaki ba résultat na ndenge ya bane ko loba na 2018. Est-ce que Martin Fayulu président Félix Sakotika iba travailler na même gouvernement? Bon mama omoni soki na lobina ya no la openda na likambo na ifona bandelo na genèse ya lisolo c'est-à-dire na libandela ya makambo ndenge bandaki. Il s'est passé quelque chose dans Genève où quelques leaders de l'opposition s'étaient mis d'accord ya koluka ko sa candidat moko oyo akoki ko yangela akoki ko za la challenger vis-à-vis ya candidat à majorité. Mais tout le monde qui est là, comme salami au biso to benga ngolo kola ba mbuti c'est juste sa position, c'est-à-dire troisième personne abimi makambo ba okana ikune simbite so kindenge ni bu ndeko Félix abimi pe candidat. Mais sur total na makambo wana nyonso aujourd'hui mama biso zai to soutenaki ndeko Fayulu et non la muka to soutenaki individu Fayulu pona nini parce que tout le monde qui ke la muka makambo wana ndenge asalaki yango pe na lolenge moko biso benga yango solo. Il n'y avait pas vraiment une large consultation pour na bana mboka. Ya mon leader na biso Nzanga Mobutu égale Mobutu bazalaki bato moko oyo lokola to monaki ke no bon na minute lokola tozana candidate tokoyi ko soutenir lingomba bandeko te to soutenir candidat oyo azali ndeko Martin Fayulu. Élection eleki ndenge elekaki mais nous décrions que c'est la plus mauvaise élection depuis l'histoire de l'humanité. Maman, élection ya suka oyo utuko salama na mboko oyo utuko salama na mokili o bato ba sepeli na ngwebeza élection esami na mboka ni esami na mboka babenga ngo Birmanie ba soda ba bandai ko yangela mboka basali élection pe dirigeant bimesi ba soda bazongi na caserne batiki mokonza mboka zo yangela. Même na Birmanie il y a eu des bonnes élections plus que la RD Congo ou un groupe des individus ti lelo ba kokaka ko publier te ba résultat de l'élection. Parce que la loi électorale où ils allaient tirer substance dans la constitution et biso et sengaki va publier ba élection avec le procès verbal. Jusqu'à ce jour ba procès verbal ils allaient au biso de benga na français porté disparu. Ça prouve la suffisance que élection ana elekaki malamute. Popo ba élection ana elekaki malamute na koyiko kene même musika mama. Par là de Félix, par là d'autres candidats. Pensez-vous aujourd'hui sincèrement que dans l'an 2006, Ndeko Kabila Zalaki innocent, c'est-à-dire avec qui a pouvoir dans l'an 2001 comme dans l'an 2006, Tozaki ne l'a pas reproché, à part qu'on reprochait que Azalaki moto a pactisé qui n'a pas fidèle pour n'avoir pas na maréchal Mobutu le loi après un beau côté désordre. Ndeko Kabila Azalaki n'a pas député Belinga Azalaki dans l'an 2011. To comme dans l'an 2011 ndeko Kabila zaki na ba député ndinga zaki na ngolelo na l'an 2018 mais to comme dans l'an 2018 moko l'élection salamaki mama oyo mboka mobimba iboya ki ndeko Kabila na lingomba ya batu na ye mama comment le loi ko yiko zana 350 députés. Ça prouve la suffisance que eloko ane salamaki ezali oyo bakino babengaka kulu dimba gauche ezalaki mbata mbuta moko oyo baimboka baebaki loko bakosala na mote. Mais biso to regretaki kaka poni na nini ndeko Félix akendeki kosangana na ndeko Kabila na makambo wana. Mais tant to bani ko analyser ba paramètres to lobi bon baimboka balobi bazana posa ya kimia loka ba na posa ya kimia oyo pe abimi wana azapeka moimboka moi politique c'est notre frère totika ya sala. Mais maman lelo soko to lobi ndenge mboko ezokumbama ata bato basaka mikate batiaka leviri batika la farine et là la takola le vimbata muke akobwaka mikate na tongo oyo biso to sali oyo kombo na ngoti lelo bato bazako yebate yango zomona biso bato ya zai to lobi to ye
pour na koyebisa bato ke l'an 2023 tokotika yango ndenge wana te tokobunda de tous les mécanismes possibles de manière démocratique toyangela lisumboko na esprit ya maréchal pour unité ezonga pour bokabwani eleki bango moko baza na coalition kuna baokanaka te ntongo midi poko lobi natalaki ndeko na ngai oyo azali président a IAIDPS naoki mawatanga azoloba babi bato ya Kabila bazwi mboka en otage tokosala marche kaka lobi winga pe nazo encourager marche parce que constitution ezali mobeko likonzi esengi makende kokuta na ngobila kuna ebisi bango makambo mosusu mais tozo senga kana bangobila batalaka pe position ya makambo ndenge ezalaka mboka ndenge ezokumbama oyo ezali mboka ezokumbama na ndenge ya malamu te mboka ezali kozwa direction babenga na français direction du Sheol, c'est-à-dire tangente vers l'abîme na mokili ya bakufi biso bazairo to koiko tala mboko bongo te parce que moto azali déjà leader na biso idéologique qui est le maréchal Mobutu alingaki ko tala mbilinga o ba politique balingaki ko sala te yango moni azwaki pouvoir tia kambaki mboko na alima pelelo unité o bato baza ko senga éclatement mboko bato baza ko souhaiter eza ko kokisa mate. Est-ce que marchwane et Salima po gouverneur de la ville a boy ko accorder ba militant ba marché mama omoni constitution eza lokola bible soko pesinga imatienga na ko pesa yo Jérémie soko pesinga Jérémie ngana ko peso Apocalypse kuna balobi nini balobi ono il fait grâce à quiconque il veut soto le ngambo il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire la constitution de Senga bato basa marche pacifique et la même constitution de Senga bato na état d'urgence basa la mouvementé mais moto na moto azali cantonné na ngambo na moto na moto za ko tirer portion ya place ezali ko bongisa mais so totali makambo nyonso ndenge zoleka il y a qu'une seule chose eza ko lelisa bato même biso na zai to déplorer que résultat même la présidence c'était parce que tozaki na candidat président ezaki Martin Fayulu atazwa qui ce n'était pas un problème pour nous mais total qui na législative ba moyen oyo giala Mobutu na nzanga Mobutu ba chaki sur terrain na manière oyo Zaire yaki koluka ko embraser mboka mobimba mais to se retrouver le na 4 députés nationaux na sénateur moko na 3 députés nationaux yo kanisi saraki biso malamu te et loko ezotumisa mboka na biso ezali seni oyo babenga na français centrale électorale et comme le loko moko ya lioto oyo bato basangana ka bazalaka koloba makambo ndenge balingi. Monsieur Lapsé, en parlant de la CENI, na en tête il y a CENI baché monsieur Ronsard. Vous êtes pour ou contre? Non, mais maman, vous savez plus rien de bon et kogi ko ute pas satan le diable ata nzambe atika na ba puissance nyonso na longola ka puissance ya kokela mutu. Pourquoi nzambe longola ki satan le diable puissance ya kokela mutu? C'est parce que Dieu a créé l'homme na image nae et na propre ressemblance nae. Tokoki ko permettre nyonso mais lingomba ya ba aventurer o bazana seni ko banda na Corneille Nanga na moninga ne basengezi na moni azali susute. Et tout le coup ya bato wana nyonso bazali bato yo ata na ndenge ya soni fallait bango moko basalo balba na français ba se soustraire na makambo ya seni. Maman élection ata na Chine ekoki kosalama na motango ya mosolo esalamaki na mboka na bisote au-delà ya 1 milliard mboka oyo budget nango ezali ya 4 milliards 5 milliards position nango ezoyibana te mama tokoki kondima te individu comme Rosa oyo azalaki secrétaire oyo a continué kozala secrétaire ti lelo na seni bazo yeba tie na moto ya seni likambo ba secrétaire commune ndeko nanga yepa azaki secrétaire aye atie biso na bulu yeke moko que tu n'auras pas dit yango naza ko senga na ba imboka démarche na bango zali loyal marche wana ngai personnellement naza ko soutenir yango na ko senga na bazairwa nyonso oyo ba soutenir kanzanga Mobutu giala Mobutu et les mobutistes bazala na marche wana. Mais monsieur Lapsé tozo comprendre te ponani ni batunion so baza contre monsieur Ronsard. Ponani ni batunion so bazo boya que hier à en tête à Seni. Aboma bato dans le passé salani ni po bato baza contre. Maman ndeko Ronsard Malonda c'est la seule personne oyo babandai ko zoé le col expert tant bato babandai ko samba na cour constitutionnelle soko zuika ka vidéo na ye o salo balba na français o visualiser yango ozo tala ndenge motakoloba okotala lobi oui oyo penda ba Congo balobaka luvunu ezo bimana monoko ya muto lokuta
à outrance. Aujourd'hui aux hommes abatona ba ko ka koyebisa biso likambote biso ava d'abord tokende kondimata ndeko Rosa Malonda tokende ata na aspect wana nano po bato balingi to ndimaye mama ba auditer nano seni wana seni akeko sombela biso machine à voter na 100 millions de dollars. Et aujourd'hui les États-Unis d'Amérique motoazali na ba moyens technologiques sophistiqués et puissants. Ayebi biso ke bato ba kongoni mosolo bato nini bazaki na makambo wana bana na bango batata mwasi bandeko bango de expert ndeko Malonda ami longola ye moko mboko eza ya tata na ete eza ni ya mama na ye ni ya lingomba ya bato bazali ko soutenir ye ngape na yebite na wako mituna nani a soutenir ye lelo église kimbangiste alobi ayebi ete a se représenter kutu mususu na semi na senite na semi a tepe bato mususu ope bango yazo pona bango lokola ba candidat. Maman, on ne fonctionne pas comme ça dans une nation. Nous sommes une nation et nous sommes un peuple. Nous devons être rationnels dans la démarche na biso. To pekisite ke eloko moko te mutako yiko sala ko yiko sala parfait. Mais to ko yiko sala na voie même ya perfection. Bande ko Malonda, bande Kongo ba na bangoy mulunda pe tous ces conglomérats là bazali bato batiki mboka na ba sekel moko oyo memi mboka na unité te. Voilà pourquoi tozo senga na ndeko Rosa Malonda ye moko asalo babenga kango démission akende parce que bato balingi ete balingi kaka pamba te bato akokanisa ke oh non balingi ndeko Rosa Malonda pamba bazolinga ete non ndeko Rosa Malonda azalaki na lingomba et c'est lui le secrétaire exécutif où tous les gestes ya ba élection et bandai ko dépendre na ye akoki ko brandir d'abord biso mosolo ya machine à voter apesa biso ayebisa biso état des liés ya seni asali la biso comptabilité moko normal si finance ya seni akoka ko sala ngote ça prouve la suffisance que bande ko ana anesemo ce sont des voleurs ba mibi ba ye bazolu kandeni ba ton sama benga na bango batia ba famille na bango na norme. Les États-Unis d'Amérique nous ont montré que bateau wana bazaba mibi. Alors ndeko Rosa Malonda tozo senga na ye po azape mwana mboka Congo ate mana mo panzi parce makambo ndenge zoke na malonga te. Mais tout ça, il peut appeler na bateau barosal na marche à la pacifique et respecter pe ba principe ko protéger biso na pandémie ba benyo COVID-19. Tout ça ko senga ba biloko wana nyose zala parce que yango soke ko zala ba imboka pe ba kotambola na kimia ba imboka ba kotambola na lolenge longo bani pe ba kozonga to sengi pe na police encadrer ba manifestant na ndenge ya bien ngai na sengi na bazairwa nyos. Mais UDP c'est un parti en pouvoir, mais comment se comporter le quoi opposant? Maman, oui, biso to le bito zonga na lisolo wana e kozala to zongi to lingi to créer monde à zéro. Bande kona biso bazali certes na pouvoir. Mais o ba benga on manette du pouvoir ezalité. To ko sala nini? To ko kabwana po élection le kaki mabe, to ko kabwana po ndeko Félix akoma ki président? Non. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Les erreurs peuvent s'en souvenir. Mais en ce moment-ci, Tolingi sous Berera ne zongate. Berera ne zoutawapi. Maman, talana no musika. L'élection est senga qui est à la organiser. Na ministère intérieur. Tobimisa na ngona ministère intérieur toke na ona seni pona nini. Eza l'institution moko appuie à la démocratie. Mais ozo salima kuna c'est de la bourde, c'est de la merde, c'est du n'importe quoi. Où les individus bazali au-delà institution. Bango imulunda ndenge baleka boyibe élection ndenge basali. Même bandeko malumalu basali pe élection malonga te. Nanga kuto koloba te donc ye penza za obiso to bingaka likama ya mboka. Bakoyi kolamuka te ba pesa biso ndeko Rosa Malonda non. Toti karano makambo wana marche ya IDPS ezali rationnel to sengi na ba mboka ba soutenir yango. Tobi maranzela pacifiquement to tambola. Marche ya CLC to sengi na ba mboka ba soutenir yango. Marche ya lamuka to sengi na ba mboka ba soutenir yango. Pona nini? Tolingi d'abord institution ezoti la biso ba konzio baza ko continuer ko faillir jusqu'à ce jour. Ezala na bateau ba ko sala likambo lolenge longo bani no bateau ba ko sala makambo na ba état d'âme selon les injonctions et ko uta par ici par là et surtout ba injonction mingi sokota les autres mingi na kingakati et surtout mingi kingakati. Donc kingakati bon to ebité ezokoma vraiment nini kingakati ndeko Joseph Kabila sala kitana et Syria kende azali siko leader en majorité a conduire ba on ndenge longo bani mais ba institution à l'appui à la démocratie fait la indépendante
toboy to mona ndeto mona ki to mona ka photo moko boy ndeko Kabila opesa batombote kuna na mopanzi moto moko asimbi ba fade de tala bo Corneille Nanga tobi moto ay ko sala ninya o ko tala ke bazana ba mba to FCC to boy ba to FCC l'institution wana. Voilà, merci beaucoup monsieur Lapsé, grand merci à tous nos abonnés, à tous nos internautes. Batunion so bazolanda biso. Grand merci à maman Adèle Akele, grand merci à toi Steven Mbala. Voilà monsieur Lapsé, mais quand on conseille la biso mo analyse nini au monaki procès 100 jours. Est-ce que ça qui procès encore politique? Maman moni so totali procès 100 jours nengeli pour les PC condamnation, il y a honorable Vital Kamerhe que j'ai toujours des considérations et des estimes. Les alliés procès oyo bateau bazalaki na secret du chef baebi ndenge nini baliani bango na bango wana eza vie personnelle na ngai ou les psy wasenga membre d'Isaïe pona nini na lobi bongo mama soko tali makambo ndenge nyonso bandi kotambola ba ministre ba eko témoigner ba gouverneur à Banque centrale il y a beaucoup de témoins bango nyonso so ba komika na secteur ou bien na carré ya likambo ya maison préfabriquée bazolo ba ke ba ebi yango te na programme ya 100 jours bango bazalaki au courant na programme wana te na koki koloba en un seul mot procès wana ndenge lekaki la justice a fait son travail. Et la justice ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, l'honorable Vital Kamerhe est condamné. Na détournement avec des travaux forcés. Mais Azali a droit à ça l'appel. Appel Azali nini. Azali bisiko bato ba melaka penza mai ya malili ba na kotala penza na balinye nyoso na ba mokoloto nyoso ese moto penza bakangie na likambo elongo ba nesengaki bakanga kuna na appel to comprendre nde makambo ya solo ndenge lekaki ba fuka na yeba lobi ba kotisa ta recours na CPI. Non mais maman ceux qui ba lobi ba kotisa recours même na ba institution internationale ou africaine c'est un droit réservé à tout le monde qui se sent lésé, qui se sent que non il y a une injustice na makambo nyoso oh ndenge salami mais soko totali makambo wana ndenge salami vous allez comprendre que makambo et salami justice ya sali mosala nango où ils ont condamné l'honorable Vital Kamerhe mais toujours il appelle le quoi ils allaient sika ya kimia bakolakisa biso certainement oui moto azali condamné pona boy ce qui bango te bon vous savez que nous sommes en République démocratique du Congo amour ezali la justice existe mais tokoki ko sala makambo ndenge longo bani akoki pe ko lobi pe boko kana appel à sali nini à recouvrer liberté nae mais tokomi tuna kaka eloko moko ke mon solo certes bungi mais mon solo ngo bungi elekinzela nini la justice au Congo est juste. Non maman moni soki to lobi to banda ko loba makambo ya justice ou pas mboka na biso ezali na phénomène moko oyebomi yango les injonctions ba injonction nde bomi justice ya mboka na biso au moni lelo bato bazokanisa ke makambo ezali ya sika non même à l'époque de maréchal les ministres ont été arrêtés ont été jugés mais bato bakoloba ngo te pona nini baebi ke la seule idéologie ko ko lubongisa mboko eza maréchal Mobutu alors les gens ne veulent pas en parler justice ya mboka na biso na mwa ba mouvement ezo sala oyo eza kolakisa biso ezali nde na posa ya kokoma malamu mais kokoma malamu comme tel non pour preuve Matata Ponyo azali na dossier ya Bukanga Lonzo mais moni auti ko sala point moko a ou azako se dédouaner complètement na makambo wana Matata Ponyo azali na makambo ya campagne agricole oyo mosolo ya mboka e bulungana lelo ti lelo mutayeba kisiki kendaka te mama soki justice ezali lolenge oyo ezokanisa wana na lolenge oyo tozoswete Matata il fallait balongole déjà ba immunité le la sénateur il se retrouve à la barre ali mbola biso mosolo wana ekoma wapi mama et c'est ce qui est grave maman na ngai Jeannette maman na ngai Jeannette ce qui est très grave na likambo ya Bukanga Lonzo RDC asambaki na justice na France a échoué tozana mande ya 20 millions de dollars. Obi tango na yoki Matata za koloba makambo na tali botinga bi mboka na biso et c'est que ko panza bateau elongo bani nous comprenons que justice jusque là les ali somoko au biso tanto za ba miketo bana benga ya ba japonais mais état de droit ya wana to moni yango ekati makambo ya 100 jours maman état de droit eza makambo ya 100 jours te état de droit ezali makambo ebele l'état de droit c'est quoi? Quand on parle d'état de droit, c'est d'abord l'indépendance intégrale de la justice.
Crime économique ça mina mboka na biso na ngongo Kabila yangeli mboko pendant 18 ans. État de droit il fait ça. Il fait l'andapé makambo. Maman, par rapport aux Nations Unies, que nous avons ça 71 groupes armés au Bazali en connivence na bato bazako diriger armée na mboka na biso. État de droit ça. Et autres là on bato alati maneti balali pongi bato mona miso na bango mona nzoka da molili non. L'état de droit, c'est tout ce que je vais énumérer. Makambo nyonso il faut zonga selon la justice. Et zonga te selon la justice ya imere ya bato. Soko ligne tele wanate otali mabaza nango o livrer na justice bakangi. État de droit. Voilà, merci beaucoup monsieur Lapsé Wasenga. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de vous aujourd'hui? C'est que les gens peuvent retenir Batobasa la confiance dans le regroupement politique Isaïe Yanzanga Mobutu et qui a comme président le sénateur Mobutu Diala Kassa Albert Philippe. Pour moni lelo batobatika ko se voiler face. Seul le moboutisme est la seule idéologie et la seule philosophie pour une nation moderne. Dans le moboutisme, nous voyons l'unité nationale, l'intégrité du territoire et nous voyons toutes les valeurs qu'on mettre toute une nation ensemble en tant qu'un peuple dans une même direction. Na pesi mbote na bana nyoso ya territoire ya Bumba na ebisi bango bazala kimia Zaire ko kitana Bumba pe ko ebisa bango ba projet nango pe to ko luka ndenge nini to ko iko sembola mboka. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup à vous monsieur Lapsé Wasenga. Grand merci à l'espace Ciel de Paris chez maman Sylvie. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Omporio, garçon slim. Grand merci également à My Lady Boss Pichou Mangaya. Grand merci à Tonton Bandalom Invisible. Grand merci à Djonga Okula. Grand merci à mon président Firmin Matoto. Grand merci à toi Junior Loboko, la fondation Loboko. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Restez branchés et surtout n'oubliez pas de partager, commenter nos émissions et n'oubliez pas de liker nos vidéos. Restez branchés, on se retrouve au prochain numéro. Bonne suite au programme, bye bye.